Mom's Sarah is George is pass because is a engine. Yes. Lelo. No dislike. Aujourd'hui, Dieu m'a visité. Lelo Nzambe akenaki ko mimonisa ma epai na ye. Dieu m'a parlé. Nzambe alobeli ye. Dieu m'a parlé. Nzambe alobeli lisusu. À propos de pasteur. À propos ya ba pasteur. Je vois des choses. Azokomona makambu. Est-ce que je peux parler? Atuni soki akoki koloba. I réponding yes. Bino kuna Darling. Mais nayebi te mama tozoko continuer beka na prophétie na onzamba yi kotalisa yo mais pona ko blesser pe bato misusu te balobaka vision nyonso pe batalisa kango pe na bato nyonso te. Selon les informations entre parenthèses il paraît que azali face na dépression makasi azali face ya makambo peut-être ekoki ko compromettre pona lobby na ye par rapport ya famille ya mobali na ye oyo ye moko aya ko exposer na réseaux sociaux. Il y a certaines personnes au bazo qui n'est même trop loin pour dire que peut-être bako sokola été. ONG Vida est lancé Bongo Opération Sunga Orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et peut permettre ONG Vida Bakende à collecter un Bakende, couper ça ba orphelin na opération Mneno Baosala le 24 décembre. Il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout c'est ça. On a $1 à Pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Fufu ya Koliate. Yandena Olo Baboué. Benga na numéro wana. Opesa $1 no nenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kosunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tozali bongo na M-Pesa, e-Bank, Airtel Money, bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, votre émission Le Code de bonne conduite Yango. Et Bandi, c'est une nouvelle semaine. Na banda kunabino une nouvelle semaine pour la émission Oyo. Mboa a su Mboa, j'ai l'habitude ya koloba que Mboa na moni ko soa ka Mboa a su lisusu moninga na Mboa na mona ngonde donc za ka mokie. Na moni Lion a su Lion. Et Sarah, malembe obanika ko sekanga na annonce na ne ye na no biente. Ndoko za bongo mongongo za limité. Donc okoko sala onga na sala te. Ce que okoko loba ono loba Mboa su Mboa. Voilà, Bandeko Balandi. Bon, neto banda émission nabiso avec Sarato la sujet oyo ezoko sala Sony, ezoko sala passe na mitu. Il s'agissait ya ndeko nabiso papa oyo tozalaki na ye lobby lelo azali lisusu azali na nzoto malili que son âme repose en paix papa oyo lelo et comme sujet ya ba émission ezo salema ebele depuis sa disparition pona oyo et comme lié et puis sa femme biologique mwasi na ye ya ndako oyo azali ndeko na biso mwasi mama Benita bisika ezali vraiment émission oyo à cause pena kiti afandi liboso azui kiti afandi liboso ba fan nyonso ya TikTok bolingi ye bino ba ya TikTok botie mipanzi botie mama Benita na katikati pe na suka na conséquence peut-être ni moko na bino akotika la cause conséquence wana te e kolanda ye moko. Pourquoi aujourd'hui makambo yo ezolinga ebima awa ebima? Nani ayaka na makambo oyo na réseaux sociaux? Nani a enregistré kabatu na réseaux sociaux pendant que je suis en couple avec ma femme, avec mon homme et nous sommes en famille? Bandeko Balandi, nous avons appris que notre sœur a commis déjà cotisation à TikTok. To éviter pourquoi. Et puis, selon les informations, entre parenthèses, il paraît
il paraît que azali face na dépression makasi, azali face ya makambo peut-être ekoki ko compromettre pour na lobby na ye par rapport ya famille ya mobali na ye oyo ye moko ayako exposé na réseaux sociaux. Il y a certaines personnes au bazo qui n'est même trop loin pour dire que peut-être bakosoko l'a été. Conséquence et zalanine. Nous faisons rien que nos analyses ici. Le meilleur fan du monde, je vous salue. Napesi bino nyonso mbote. Président Bébé, Maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouane, Sol Yabambemba, Fatou Doukonti, Makiala Kumba, Tata Poe Fapekato, Jenny Beta Industriel. Boza tellement ébélé ba maman nanga na ba papa nanga na pesi bino mbote. Elle s'appelle Maman Bijon Ketani, Maman ba 90%, Obonga na papa Jean-Pascal Leka. Mis le respect papa Jean-Pascal. Un grand merci aussi à Maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, Maman Deborah Lubanda, Kilomère à Calgary, Maman Yvette Mbangu. Émission Nabiso Ezo Banda Awa. Fifi Wetch la star. Tadinga la par zo bande émission. Bochwa la zali na sima ya caméra lelo. Yemoko asimbi machine, asimbi pe caméra, azoko réaliser émission oyo. Bande ko balandi makambo ezali somo. Makambo ezali somo awa. Mais bo tenir biso rigueur te. Ce qui est choqué batu misous, mais na ko souhaiter to ko sala kaka analyse, mais e ko sala ka pona ko sala mutu mabete. Ça sera juste l'analyse. Ça ra to la déjà za na biso. Bochwa le, eso fongoli. Voilà, merci. Moi, Mboka, Mbote. No like this. You know like this? Because It's engineer. George. My George is Passi. Yes, elle a dit quoi? Vraiment, vous allez supporter. I repeat English. I explicated for Lingala. Me, I repeat it. For English. You, I explicated Lingala. You repeat again. Because is not compression. If Nanya. Hello, Malek. Yes, I speak. Voilà, Mam Sarah is. No. Mams Sarah. Yes. Mams Sarah is George is pass because is a engine. Beautiful. Yes, I interpreted is Lingala. It's good. I interpreted is Lingala. Yeah. You, I parling English for 2020. Good, very well. No problem. Yeah. I interpreted. Voilà, Mama Sarah alobi boye. Nzoto ezali na koninga na obe mwa moke. Kasi oyo ye kingodi godi ezoko sala passe. Pe na mosika to bengi yango engine. Donc boko supporter ye soki lelo akozala trop douce, akokoka kopesa akokokoloba ndenge alobaka te. Logiquement, elle devrait se reposer. Mais le col a aligné musala na mingi, voilà pourquoi aïe pour ça la musala na bino. Today, I responding is English for Lingala. I mélanging. Donc le lot a causé un peu moins bilingue. Yes, I French, I English for Lingala. Anglais, français, pe Lingala na kati. Yes, me, I the fans is comprehended is English. Le col a déjà ba fan ba comment comprendre anglais na il y a 2022. A préféré appeler ça bango ango. Yes, I parling for Lingala, for French. Is French 2022? Yes. I coming. Voilà. French 2023. I coming. Yeah. Akoloba na anglais, alobi na Lingala, pe français il y a 2023 et c'est coming. Yes. Voilà, merci. Tozalaka boyena bino, c'est 2 petites minutes pour salutation is my meilleur fans. Le meilleur fan nyonso apesi bino mbote, c'est ça. My abonnés. Les abonnés aussi hein, apesi bino mbote. Les zozo. Surtout bazozo. Les chihuahuas. Les abakuluna.
Les Mama Libota. Les Mams Lobota. You oublies Mams Lobota. Non, you plurial. Ah, ok. Mama Yeah. Libota. Bah, Mama ya Libota. Yes. Is a family Libota. Na famille Libota. Yes. I abonné for Top Media Television. Bah, abonné à Top Media Télévision. I love you. Alinga bino mingi. I the pastor. Na ba pasteur. Pétage. Il y a pétage, le col a donné les. Yes. I revelation is Russian news. Me day is conviction visits. Tonight is vision is view the pastor pétage. Yes. Lelo. No dislike. Aujourd'hui Dieu m'a visité. Lelo Nzambe akenaki ko mimonisa ma epai na ye. Dieu m'a parlé. Nzambe alobeli ye. Dieu m'a parlé. Nzambe alobeli ye lisusu. À propos des pasteurs. À propos ya ba pasteur. En global, les pasteurs pétage. Pe obeka na mukuse ou bien na bokeika na mbangu na liboso amoni obeka pasteur à pétage. Tous les pasteurs pétage. Tous les pasteurs pétage. Ba pasteur Robert nyonso wana ya pétage. Pitié t'a dit. Mawa ezali. C'est que Dieu m'a révélé. Oh Nzambe obe alakisi. La vie de ce pasteur. Bobo ba vie ya ba pasteur wana. Yes. Yes. C'est choquant. Ezo ko sarobe motema pasi. Dans les prochaines émissions. Na ba émission obe ekolanda na mbalasima. Je viendrai. Akoya. Pour parler. Akoloba. Pour expliquer. Pour alimola. Le peuple de Dieu. Bana banzambi. Tout ce que Dieu m'a révélé. Onyon son Nzambe atalisi ye mokolo Sur alelo. ce genre de pasteur. Pona balolenge ya basali na Nzambe aboye. Soyons prudents. Bobo zalobe na ngele. Bosala ngele. Hallelujah. Hallelujah, daddy. Yes. Come on, daddy. Take it. Yes, daddy. Hallelujah. Daddy. Oh, come on. Come on. Me as mommy. Yes. You is mommy, coming, mommy, coming. You are left for spirit. Mommy, no. I call me I beg me mommy. Moms. No, mommy spirit. Mommy spirit. Yeah. Let's go, mommy spirit. Yeah. Je suis en train de voir. Azokomona. Alléluia. 2 personnes sur les lives. Batumi bale obeka kana baye bazoko tala biso. Ils ne commentent pas. Bazoko commenter te, obe bazoko commenter. Dieu m'a montré. Nzambe atalisi ye. Leur cœur. Mitema na bango. Bas. Ezoko beta. Pour toi. Interprète. Balobe be mitema yiko beta ka du ponanga. Pour toi. Ponanga. Dieu m'a dit. Nzambe atalisi lisusu. Je vois des choses, daddy. Azomona makambu papa tadi. Moi je vois des choses. Azokomona makambu mam spirit. Yes. Mam spirit. Yes. Yeah. Je vois des choses. Azokomona makambu. Est-ce que je peux parler? Atuni soki akoki koloba. I réponding yes. Bino Mommy kuna. spirit. Bino kuna. Darling. Mais nayebi te mama tozoko continuer obeka na prophétie na onzamba yiko talisa yo. Mais pona ko blesser pe bato misusu te balobaka vision nyonso pe batalisa kango pe na bato nyonso te. Non, mais
Holy Spirit. atonisami na molimo mosantu. Oh, Jesus. God, yeah. Mom's spirit. Yes, come on. Come on. Mommy Spirit. Mommy spirit. Come on. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Yes. 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 Je vis deux femmes. Je vis deux femmes Amoni basimi bale. qui sont en train de nous suivre. Bazo kolando be biso na émission toyi ko sala kaboy. Leur cœur bat Mitema na bango ye ko beta dugu lokola munda. à cause de toi. Nde alobi po na ngai. À cause de toi. Nde po na ngai. Mais je demande, Mais azomi tuna. Seigneur, c'est quoi? Nzambe ezali obe makambo nini? Dieu m'a parlé. Nzambe atalisi lisusu alobeli ye. Ton frère t'a dit doit se marier. Alobi ete ndeko na yo azali awa obe fo abala. Ton frère t'a dit doit se marier. Ndeko na mobali obe azali fo abala te. Ton frère t'a dit doit Ndeko na yo fo abala te. J'ai dit ton frère t'a dit doit se marier. Ndeko na mobali wana fo abala te. Mais le nom. T'as dit ngala pap te. C'est ça son nom te. I modingio. Non, non. Non, non. I malediction. No, no. Come on, mom's spirit. Come on. T'as dit doit se marier. T'as dit doit se marier. Faut abala. Bon, comprenez-moi. Mais je vois, Mais azo komona, ces deux femmes bana basi wana mibale sont des chihuahuas. baza ba chihuahua. Na komona Yesu na pusi milimo ba chinois musika. I demanding. Azo kotuna lisusu. Me I demanding. Atuni lisusu. Seigneur. Nzambe. Mais ces deux femmes sont des chihuahuas. Mais bae oyo bazali bato na soloka ya ba chinois. Est-ce qu'ils peuvent être en amour avec Tati? Est-ce que bakoki kozala na oyo etali boyokani na ndeko Tadi? C'est dangereux. Ezali kochanga obe na kokoso. Dieu m'a répondu. Nzambe alimboli yo. En même instant. Kaka na temps wana moko. Dieu me répond. Pe Nzambe azo répondre ye. Come on. Yes. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Yes. Come on. Come on. Come on. Come on. Dieu m'a dit, Nzambe alobi. Maman Swede. Dieu m'a dit, Nzambe alobi. Maman Swede. Maman Swede. Oh, ya bokechu premier Swede. Sylvie Mode. Maman? Sylvie Mode. Sylvie Mode. Jesus. Come on. Mom's spirit. Come on. Ces deux femmes Basi wana obe mibale. sont des envoyés. Bazali batindami. L'autre habite Belgique. Moko afani na Belgique. L'autre habite Londres. Moko afani Londres. Nzambe ya localisation. Mom's spirit. Localise, moms. Localise. Come on, moms. Localise. Dieu me donne leur numéro. Nzambe apesi bango be azopesa ye numéro na bango. Yes. Plus 200. Oh, yes. Oh, ya. Plus 300. Plus 324. I masque leur numéro. Ba masquer ba numéro na bango. Ils vont t'appeler Bakobenga ngai pour te piéger. po ba piéger ngai. Hallelujah. Moms spirit. Come on. Dieu me donne même leur nom. Nzambe azoko pesa be na ba kombo na bango. L'autre a 47 ans. Nzambe apesi ye na bambula na bango. Mususu azali na 47 ans. L'autre a 52 ans. Mususu obe kuna 52 ans. Ce sont des chihuahuas. Baza ba chihuahua. Dieu m'a confirmé Nzambe a confirmé ye lisusu. que ce sont les insensés. Bazali alobi ete bazali basi oyo bazoko tambola na banzela oyo de sengeli te banzela mabe nde na lokolo tolo ya li français balobi babengi bango ba insensé. Mais Dieu me dit, Nzambe alobi président bébé, président bébé. je vois Dieu
Dieu me parle de président bébé. Nzambe azokolobela molakisi ntoma oyo azali awa na nzela ya mokonzi bebe. Jesus, Nzambe. Come on. Je vois la femme du président bébé. Amoni maman présidente oyo azali mwasi ya papa na biso bebe. C'est une Française. C'est une Française. I know, comprends. C'est une... Yo, on va regarder. Elle est française. Alobi azali française. Je vis. Amoni lisusu. Holy Spirit. Na kati ya molimo oyo atondisami nango. Mama swede molimo yiko yenga. À chaque fois le bon Dieu azoko taliseka kobeka mama swede. Dieu me parle. Nzambe alobele lisusu. Dieu me parle de toi. Nzambe azolobele pona tadi. Dieu me parle. Nzambe azolobele lisusu pona tadi. Dieu m'a montré la femme de ta vie. Te mam c'est spirit. Nzambe azolakisaka basi avi na ngai. Attention. Yes. Ne touchez pas à mes ouais. Merci beaucoup, mam c'est spirit. Oh, yes. Dieu me montre ta vie. Yes, come on. Je vis la femme de ta vie. Devant. Localise cette femme-là. Elle est où? Elle est devant ici. Alléluia. Elle est devant ici. Tu es devant? Elle est devant ici. Tu es devant? Oza liboso? Elle est devant ici. Alobi aza liboso awa? Dadi. Aza liboso? Dadi. Alléluia. Hongebe. Alléluia. Visite-moi Saint-Esprit. Come on. Dadi. Moi c'est telemi awa. Ngana zomona. Nzamba azotalisanga. Yeyo liboso nanga. Lobela maloba bolingo. Boete o nazomona na molimo elata nzoto. Bon. Lokolo ben azali interprète ya mama molimo. Nazali pe chrétien na banga ko ben nzambe na tambolaka na limemia na boyaka kokende ke na gauche droite. Ezali na ba déclaration mosusu na lolenge obiso tozwami na ndenge ya bonzambe et koki kosalema pe boyete na ba etando yeke. Je m'oppose pas à la parole de Dieu, mais pour na ko respecter liloba na nzambe et pas ya mams spirit oyo azoko bimisa na kosenga mams nzambe alobelaka yo atalisaka yo basala effort ete bakoma ba se présenter ba manifester is not chombo. Baza ba téléphone te. Yes. Is not regarding. Is voyant spiritual today. Mais te mams le Saint-Esprit au partager nanga sikoyo parce que lorsque tu vois Dieu là, moi je suis juste à côté, je vois Dieu aussi. Mais la femme tu vois pas. Nzambe na moni atalinga obena miso alobi témoin na sala attention ba piège ezali. Pas dans les commentaires. Ah OK. Il n'est pas dans les commentaires, il n'y a pas de téléphone. Alobi ete ba piège ezali na sala ngelete. Ye. Azana kati ya ba femme insensée. Alobi azana kati ya ba femme insensée. Nanu pe na 8 ans ya koyeba mboka zate. Nanu pe 8 ans ya koyeba mboka zate. Nzambe. Ala ksanga mwasi mwa montane. Mwasi ya montane. Mwasi mwa belle kitoko te. Taylor Van Damme lokola o abunda bitumba kuna na mboka États-Unis. Atelemi wana. Na kombo na Yesu. Bima. Nala kero mabe. Na kombo na Yesu. Nalobi pesa eka aluba bonjour.
Bonjour wapi maman. Yo solobi bonjour na pesio nzamba pesa nga kombo na ye. Nzamba pesa na kombo. Oui, ba professeur na maman na ngolo kwa oya Denilis. Laetitia. Na ta Laetitia moko tende na za. Oui, c'est une femme que tu ne connais pas. Ah. Yepsa Nzamega azonsane prophétie. Elle habite Israël. Te Nzambe abandé la prophétie maman. Et puis la Bible aussi nous dit il faut toujours examiner ma prophétie. You examine my prophecy. Il faut na examiner yango. You no confiance. Nazali na confiance en Nzambe na yo. You Nazali na confiance. Obi Mams experience. Eye cutting. Na belle soliboma. Mams eye cutting. Yes, eye cutting. Eye cutting. No, eye cutting. Eye cutting is 23 minutes is o'clock. No, eye cutting. Mister, no, mister, no cutting. Attention. Eye cutting. Attention, you deafening liboma. Attention. Eye cutting because T'as dit. Oyebi. You prophet. You are baling. Swede. Amoni siko prophétie na lobi Nzambe dazo msakote uti. I know like it Swede. Voilà, merci. I know like this. Non, Swede non. Même Nzambe a aussi dit kilanga. Mais Jesus, my vision, I view Imperatrice Belvicandi. Imperatrice. Elevation. Beaucoup. Belle vie. Nzambe atomboli elisusu na écran prophétique ya maman. Nzambe atomboli elisusu amatisi elisusu akomisi place mobo ya makasi. I vision. Nakatika ya vision wana. Dieu m'a montré les abakuluna. Nzambe pe alakisi na ba abakuluna. Aiseka. Aseki? Aiseka pluriel. Bazoko seka. Mams. Mama. Sila. Because not dislike. Pona toyebite pona nini ezali na sengote? I responding. O répondre. I responding. Bango ba répondre. Mama Sila. I not married. Copine.